Ouais, na cadre ka ya bomoko mboka, venanga digital momo yo moko ka nengo Simbi Stockholm quoi, au Simbi Scandinavie, potobi capital Scandinavie zali Stockholm quoi. Au moins makambo ba vilo ba nino biso ne bato bandango. Mais bato saka loka bazaka pressé ko weli sabanini, ba komaka na leo monika côté biso to lekana ba ba leki bozela toko zela bino penda dalo batal kaida ba ko chela bino biloko na boko sauter boko yeba. Nous sommes internationaux, nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko, boya. Kolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo bo talaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. Yoka ko meka kaka to yeloka kitambala na yeli no sistema kitambala mama mwingi yoka ko meka kaka to yeloka kitambala na yeli no sistema kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi digitalo ba mama ala bomoko yamboka betango ngangiri ba peti wolo wananzela bomoko yamboka fiakola fiku fion site yango bana mboka bino tu boyaka na site za bebo moko www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www. Kaneza kana kata bomoka mboka tozoleka tokuta na jeune moko awa jeune afungola masola Stockholm quoi jeune afungola je banini azana journée na moko donc journée moko ezali le 4 octobre bon tokuta ne Kaskito donc azali grande liste et puis asala makambe belé asala makambe donc na boko commenter na place na ye moko ko leka akopesa na biso na journée wana oyo babenga ngo journée ya biso na biso donc il y a le 4 octobre tokobenga Kaskito akokota bongo bino mobomo na endeni na ko se présenter pour la journée wana. Ouais, Kaskito. Kaskito. Kitambala. Na mokonza ba jeune à Stockholm. Si. Ouais, Kaskito, bonne santé. Santé 100% quoi. Santé pepele. Bonne sko ba préparatif à journée na biso ya le 4 octobre zo le gandeni. Le 4 ndenge zawana congolais nyos angolais et puis tanzanien, zimbabwéen, sud-africain, batutu africain tout a ebi programme le 4 donc ezelo otena bete la rango ba c'était belé mais en tant que presse tango yoye otunanga ba question faut na rendre sincère quoi. En tant que journaliste balobi journaliste digital. Donc kitambala mama mwilu. Donc balobi a mystique. Donc faut na répondre quoi. Bon Kaskito ngato to na journée ngwana ekobanda nini ekosila nini et puis droit d'entrée nango bato bakoto fele bakofuta mbongo na kati kuna ekozala ka musique kaka to ko liez ali ko melezali bakozala ko somba to ekozala ndenge nini. Te bon kitambala mama mwilu journaliste ya sika ya Scandinavie mobimba balobi question pena otuninga eza pena question oyoyo eza très important. Omoni ba fête sebele ba africain ba ibika ebandaka soki ba 0 RT ba 6h 5h. Mais fête oyo ya le 4 octobre ekobanda 21h ti 3h. Donc eza ndenge ba boîte tout ya Suède ndenge e fonctionnaka. Donc ici la 3h. Soko yé 3h okuta fête esili o lali mbala moko donc il faut zela un mois après quoi.
Ouais. Bino mo bolande Casquito yemo ka peseli dans na minute so masolo ezana no ya 1 mois après. Donc les 4 so les 4 leki boza so les 4 mususu. To mesa na bitite que to sala ka so ba bengsi bino feti 10h yo ye kuna so ki 16h. Oya okuta masolo se vide ba to ba bini donc et si quoi DJ pas au gagner journal ngo a gagner na azu prix na yake yo tikale kaka donc tikaka tout ça kaka donc ma plein quoi. Donc boya 20 balobi 21h masole bandi 3h masole sili donc journée on eza journée moko kafu donc ba chéri ba koya mindele pe bazali donc eza ba bengsi ba tutu okuta na wana bino tu bozanga te na journée wana ba le prince monzali Casquito bengsi bino bozala wana donc bokuta ba DJ ya donc ba DJ ba kobeta pe bazana ba DJ bazé belé mais to so continuer interview na biso talaka yaza star bani tala ba mindele ba monika star azo sala émission tandi ba tondi ba wandi ko tuna ba question donc ebele donc yango wana kwa biso to kuta le 4 octobre na club biso na biso e ko banda 21h et sili 3h donc yemo Casquito azali wana mais Casquito na zana question moko nazo tuna do question e tungi singa penda Stockholm ezoluka ba poeka oeka Stockholm des ka ba luki polémique osakana te yo oza ko mibenga mukonza ba jeune ya Stockholm. Casquito. Oh, expliquez biso nanu. Pour nous zo kombenga mukonza ba jeune à Stockholm. Te mendenge zawana na lobaki mukonzi ya ba jeune ya Scandinavie mobimba. Donc Scandinavie za Stockholm te quoi, Finlande, Norvège, Danemark et puis na Suède. Et puis eloko na lobaka mukonza ba jeune photo ça la interview après les 4 pour naza trop chargé quoi. Wana welo pena ba journal au mona mundele mutapesanga prix wana na 2010. On comprend? Mais Casquito, mon konza Scandinavie. On va continuer. Donc, au moins en tant que star, Moumia Bandako Leka, ya Mundele française, elle parle français. Quand il m'a vu là, il a vu que ça c'est un star. Donc il vient pour parler pour le club. Tu vois, c'est trop professionnel quoi. Tu peux, madame, tu peux parler. C'est un message à donner pour le jour du 24 octobre. Moi, je suis suédoise, j'habite à Stockholm. Donc tout le monde qui veut venir dans ce club, ils sont bienvenus. Stockholm, c'est super. Et Suède, c'est un super bel pays. Et il y a beaucoup de monde qui parle suédois, mais il y en a beaucoup aussi qui parlent français. Donc bienvenue chez nous. Ok, merci beaucoup Mundela Peseli. Donc na zongli question ngai pa ya star na biso Casquito, mais Casquito bi que Scandinavie za munene. Scandinavie za munene, Suède, Danemark, Finlande. Donc yo ko zamkona ba tourni na ngoi salama ka Mundela nga pesa ka trophée wana salama ka wapi. Po biso to mona te biso to zalaka biso to wana na capitale ya Scandinavie biso to fanda mais to mona place te ba sala ki te vling wana ke Casquito yondoko mukonza ba jeune ya Scandinavie. Casquito. Et puis que ça titre moko munene expliquer biso na bientôt yeba. Po to yebi no ka système akitambala mama mwilu to lingi vérité. Boti ko kosa bato somi mo elamba na yo na nene so wapi oyo ngabo. To yebi no ka système akitambala mama mwilu. Expliquer biso na. Si mon frère, tu vois donc ça c'est du lourd. Oza world. Donc balobi sokoza star. Quand tu vois un star qui parle, donc il y a le fille suédoise et française, elle passe, elle voit que ça c'est un star africain, donc elle a un mot à dire quoi. Tu comprends? Donc c'est ça, c'est pour cela elle s'est arrêtée là pour participer quoi. Donc c'est du lourd quoi. Un dernier mot seulement, dernier mot. Un dernier mot, mais bienvenue chez nous. C'est super en Suède, donc encore. Le 4 octobre. Le 4 octobre en Suède, à Stockholm. Hein? Bisso na bisso. Bisso na bisso. Ok. Merci. Bonsoir. Prends ça. Je prends ça. D'accord. Merci. Donc, nazongeli makambo tunaki ngai kitambala mama mwilu. Balobi, omoni eloko tangu nalobaka naza patron, naza boss, nazali président ya ba jeune batu bamona ngondire na eka na loyenge na TV nazolobela. Mais nakoyebisa yo eloko moko le grand journaliste. Nga mikolo na système asika ponga na nga na ba style omona lobaki fungola je mboka mobimba bana Norvège aga Armani balobi momi vrai chéri ya pembe ya kitoko ya Norvège ya Finlande excusez-nga aga Armani petite à Finlande a confirmé qui et puis 007 le grand journaliste a confirmé qui
ba Master Belé na ba no Yevle ba Sunsval ba Imeyo et puis ba Ostesun ba confirma ki po ba yebi makamuna sala donc yango na ko lobaka mingi tenga fo batu ba lobelaka yango na yebi saki après le 4 na roya siko na ba journal ba affiche oyebi ke tina zo titre wana ya président ba jeune tozala 5 personnes mindele plus ngai batu ba vota na ba internet ba vota na ba journaux et puis ba vota na ba site ya télévision mutu oya gagna titre wana omoni congolais baloba andimaka mutu te ennemi ya congolais za congolais nzembu moko même yo journaliste oyebi yango nzembu wana ngate muna salango ennemi ya congolais za congolais nzembu wana ngate muna salango donc mutema mabe ya batu belé bayebi mais bandimaka te po mutema mabe jalousie ba calomnie mamutu ya mabe ya ngwana moni mutandimaka te et puis tina lobaka naza président ba jeune eza teke na leki mutu ou bien boena boesa siko mamuna sala po mamunga na sala na lobi tiba na yetobori bayebi mutu nano asala ngwaza te puis mutu osala ngwaza te africain quoi ya na lobi après le 4 wana sikoyo na oya siko na système ba preuve à l'appui po ba lobi kitambala mama mwilu tio bête interview na ngai balobi Stockholm mikolo kaskito mutana top po bomona ki bor mona beta ki samedio legina ba petite mindele ba petite on ba yebi ke patron na bango za kaskito po ngana ya mystique mikolo na système asika balobi eza système soko meki donge tata ya mystique tunanga système tata. Bon, binomo bolandi ye moko ninga lobi kaskito mais toza convaincu te na réponse na pesi biso ma lobi après le 4 ako expliquer biso po na nini ako expliquer biso to ana yeso ka assistant to ya kitambala mama mulu kitambala pembe il faut expliquer batu to ye ba vérité ndenge ezali mais ye moko lobi après le 4 octobre ako expliquer biso ndenge nini azwa trophée ana soki na site nini salama makamte pa lobi asa na Finlande batu baza bandima ye po na biki na Finlande toza pe na ba grand ba jeune mo ba grand prêtre kuna net lokola ba junior Obama masa wana ro na eso suka na ebite fona benga na tuna toza so na ba Patrick Jeune Pato asala ndeti makambe bele yo yebisi biso te yo lo bosa yo po lo bosa le bele to yebite mais ya kaka na ba preuve tokomona nga après le 4 tokoluka yo pe tokozala to couvrir événement wana tota ndenge koleka donc ekozala bien quoi olinga ko ba sesoni président omoni nga naza professionnel ndeko na ngai naza le seul congolais na leka na ba TV ya mindele ba journaux na leka ti radio omoni tina lobara wezaka te goye na loyenge ozoloba batu ba mambosala te non ya na lobi après le 4 wana ta on a vandi penanie pour fête ya le 4 eza fête moko batu ba outa ba Finlande ba roya délégation Norvège eza ba venanga ndeti Maurice premier ba rozala wana batu belé ya osakana te on comprend donc na minute oyo ba lobi eza mystique ya ngona ebisi yo eloko moko ndeko na ngai ba lobi kitambala mama mwilu donc pepa quoi pepa donc tozongela yo sima tokozongelo sima tozongelo sima toza wape tomoni toza na jeune moko awa obosani nini soso obosani nini président jeune awaska na vie mobimba président ba jeune aska na vie obosani nini kaskito omotina ba chapeau batu baye bategezanga bozwaka muke po balobeza bomoko mboka site oyo ya ye moko digital ve na ngai ayebi quoi donc ngana professionnel donc nazo présenter bino na minute oyo oyebi ke nga mona na mboko ba star dolo baka na monde momba quoi to mona ta ba Cristiano Ronaldo to bazalaka yo okangama na style moko kaka oyebi ke bantusa bana ba koselo be ba lingelo boule to ba otaka mutu wana ni mutu na yeka ba kutatina omone longi na yo te pa osiboro leki yebi sabiso nano eza nini ozo wala mbonga kosetsa ba style mususu te to style yango eza donc nganga na oyo apesa okisa nozwa mukonza baski ya ba jeune to aska na vito nini oyebi balobi tango za star fozaka na style quoi style otango ba monio ba yebi wana kaskito eza lokola oyebi joueur mo babenga DJ Drogba aza mystique style na ye kaka yango mutu asalaka nango quoi
donc soko tali oyo ba wana DJ Drogba donc eza ndenge mo na ngai yango moni style oyo babenga ngo fungola je omoni lina katikati oyo yango na fungola je donc etango na yaki na fungola je mukili tu endima batutu bavanda calme bayibi ke wana président wana mukonzi po nana masolo minene ndeko nanga nazo boule na venir masolo eko beta ma yosagana te donc na komi producteur na bana ko produire ba star oyo yebia ba congolais ba wana ko ya na biso bazo beta quoi donc yango na minute oyo nanga na présenter bino jeune moko balobi le grand DJ jeune donc aza mystique omoninga sikoyo omoninga na minute oyo tangu nazolinga nabimisa pe ba jeune ebele bato ebele mutema mabe bazolinga bulu bona boye bon nabi bon par exemple na kosa ba ona obimisa te wapi oyo bimisa wapi ye azate ba fantire leki ovandi na ona Facebook ole fufu na yo banini otondi te omoko ma bêtise donc yango wana batu tu oyoyo ovandi okoma bêtise a kaskito keba donc kitambala mama mwile kozwa yo yango na minute nazo ko présenter bino bana tu ya Scandinavie bana Finlande ye moko Aga Armani 007 bana ya Finlande bana ya France venanga ye moko balobi pas parole saison bien venanga ya depuis ba Lagos vie wana pa douta ke kaskito zaka star était mais ta on a yebisa pas parole na beta na Lagos na Nigeria na beta ba musique kuna na ba beach pas parole so yebi masoto solo laki nazo présenter bino jeune moko balobi DJ ya Scandinavie po biso to wana masolo ya world des international donc balobi DJ ezaka atege Stockholm te DJ ya Scandinavie kota nanu omoni ye donc yeyo balobi DJ balele mwana mukali ake belé donc mwana muke bo aza jeune quoi. OK, merci président Tokosongolo Sima yo mto. Teme fo na présenter po aza oui ouais manager. OK. Donc yende manager présenter kasi. Omoni yende ngazawa na confirma ye ndeko nanga mutema mabe totika jalousie ko pardon bandeko ye na mema ye na hostesu ni 8h du temps Stockholm. Nazaka na fête moko na beta concert ye mutanima fête. Mindele balela ti lelo balobi zongisela biso DJ wana. DJ balela binisa depuis donc 1h 3h binisa mindele donc bakangama ba cramp. Aza jeune photo ndima ye mutema mabe nani na minute oyo na Scandinavie mobimba batu baza na gaz ba jeune bana gaz na Scandinavie eza kaskito. Ponga naza patron après ngai sikoyo na minute eza ye balele pouvoir donc barachaka ngote quoi ye mutu aza na pouvoir na minute DJ on comprendre pour liboso Stockholm ezalaki mambo ebele bazoyeba te nani te donc na ba jeune eza balele donc ye moko à se présenter vite fait quoi. OK, bonsoir DJ Balele. Bonsoir bien. Olobani na ndenge manager no alobi awa président Kaskito afungoli loje nenga bi ba jeune ebele boya président yo akufungola yo yebi musala na yo oyebi ni tala luka yeyo akufungola loje olobani na o nyonso ya alobeli biso mingi huto olobeza te bino mo boyo ki yemo alobi déjà tango ya pona kinga pona mona ki niveau ya boulot na laksaki niveau musala na yebi donc ya pona kinga donc mingi olobeza to yeka pona opesa la masolo ya biso na biso le 4 octobre mutazanga te doboza la décité ouais oya jour wana pina soka binité abini na yete nga na tiki na nga bulwango la tiki na nga na zongeli na nga kokombola soki pe kolokota ba papier soki pe nini na zongeli mais oya kobina te jour wana na yebite donc boya ebele donc ba na Norvège Glody Kuma mutazongi nga ba kota ba Norvège na yo yebi mas na nga ba nindi to betaka kati ba na Norvège le 24 et le 27 novembre to kozala wana donc na minute to lobana masolo biso na biso donc biso na ninga lobeza te manager ye mo azali abomuna. OK, bino mo boyoki DJ Balele nenga peseli ba BM takangiska na vie mais DJ Balele nga oyebi biso to oyebi ka système na ye nango na ko koje ber donc na ko bongsa berero nyonso bato bazokosa ko ngala ngi muta kosa bato te yo loboza o kangiska na vie momba ame DJ Balele nga na yebi DJ moko azalaka awa na mboko yo KBG Juan l'enfant mystère
DJ wana donc oh na yoka DJ nga zo beta muziki donc na ebiso suka DJ Balele tiko ko sabiso ko yo leki ayebi ya yebi ayebi niveau na papola route ya danza yebi retour na yebi ke niveau route petit na ya papola kana sa donc to longola ki vieux to tsama solo ki DJ yebi côté wana bena na banga mutu te na bamboko mutu yo lobi bena ko leki KBG joueur l'enfant mystère na leki mutu te na banga mutu te ayebi OK KBG oyoki donc ba yebi yo quoi donc ba lobi ba leki yo te mais oyebi donc si tango bon moko so lingi oyo pesa réponse na makambo DJ Balela lobby oyo yebi kaka okoti na site numéro ezali obengi so tokoya wana tokozwa image to leki mais bino mo bolandi boyoki le 4 octobre tokutana na club biso na biso ekobanda 21h tina 3h donc oya monika lekinga le 4 koya na yata moi 5 minutes na kopesa ye asimba ba plan oyoki message ya ngwana quoi malgré tout photo na eza wate malgré tout bakomi komono awate mais benga kaka obenga manager Kaskito akopesa moi 5 minutes okobeta obinisa oyebi bulo mais mutalekinga na mboko bazana ete mutalekinga na mboko azate mais na parler Félix Adiakeso mamna loba donc mutalekinga na mboko bazana ete azate. C'est ça, Bolandi eza nango polémique te ezaka ne musala ndenge zo salama nde to mona pe vite na mana bazali babundaka ba DJ pe bazana mboka oyebi mboko eza munene Scandinavie talaka yesiko système international nde to lobaka donc DJ oyo aza DJ international donc bino boyoki abinisi na Norvège okende so oke Finlande les sous Oslo na Norvège ba okende sous Oslo donc les 4 bazawa les 27 bazana Oslo donc et comme système international ye moko mokolo fongola je afongoli je donc boyoki na makambo to lobi soke suyo obengi biso yo po yo sali ya yo lobi ya yo to yoki donc ezana ndinga mabete quoi mais à part ça message nous relancer pour la journée à les 4 donc pour na batu tout quoi bakoya na mokolo wana musique ni na boko beta DJ bobeta ka musique na biso ba congolais to beng ça pe ba Edouard ba tout be kolo muso pe ba ya po ba obina poso na beng c'est peut-être na beng c'est muto auti Afghanistan o cheli nzemba kofi peut-être ko yoke loko ta ko za trop ki ta fandika musique ni bo beta jorango te normalement biso beta ka tout ngeti ngabo na za complain beta ka tout o balingi ba afrobeat ba dancehall ba reggae balingi ba dans la beta presque tout donc nyonso kezala no royoka so lingi dancehall royoka afrobeat royoka olingi bazouk royoka donc nyonso kezala na donc Bolandi DJ Balela binyoso ko beta ma DJ mwana muke donc DJ na minute akangi Scandinavie quoi DJ international yango na metoko songa sikoyo avant to songa na ne pas yemoko Kaskito moi message à ceux qui salaka bien moi mbote na ba famille ba master ba nini salaka mo elengi ndeko na ngai excusez ngai ava pesa message à suka ava pesa message à suka les grands journalistes oyo DJ Balela international balobi bana Norvège bozela ya roya omundenge nenga fulami aza le seul DJ o akota Congo number 1 o Papa Rolls atanga kombo na e pona ye moko oboyebi kwa le prince Monzale on comprend yango moni masolo tozo beteza su masolo bana tende komboke la muki keba tunanga masolo bana mike mabe international omoni ye as un système a world ponga soko zananga fozaka chaleur world après tout le bagage après Stockholm les 4 toke bana sunsuval boyebi bana yevle boyebi événement na sala kuna pona zoya mikolo na système tata yangwana donc balobi DJ Balele ye mutu azana brassara ba DJ na minute po avolongolango cheye fo sikoyo deuxième bord roya après les 4 sikoyo wana sur combat ya 4 international fo obeta mutu balobi makelele belé te ozolo baloba yende ngaza boye donc akangi masolo ba DJ tout président Kaskito blansa nango pesa ki azoki yango tevling yango ezalaki wapi babunde place ni oyo pesie capitaine ba DJ ya Scandinavie mendeko na ngai kitambala mama mwilu ti ozwi yango yo kendaki maya kamba te loba vérité yo nengo zaboke ne maya kamba ti ngana ima amna yo on comprend tu obimi boye obimi ka Scandinavie ba moni journaliste moko bogaro ozotuna ba question bien outaki wapi répondre ngati
journaliste yo faut comme journaliste ngas ko na comme invité na yo ndeko na ngai okendaki maya kamba osimbaki kitambala mama mwilu donc yango na minute oyo oza na pouvoir osakana te tinongo tuninga ba question mba moko nzela no pe fungwami po nzambe donc ayebi donc niveau eza mystique donc kitambala mama mwilu eza kaka kombo oyo zwi na minute oyo pa ya ye moko le kaskito mais kombo no ekobima nsima po bayeba wana nani okomprendre kitambala mama mwilu bana France bana Finlande bana Norvège bisi leka ko bisi donc kitambala mama mwilu aza mystique quoi donc DJ Balele yende Balele vandisa batu na yo pona le 4 masolo le 4 to boyi jalousie et puis ndeko nanga pardon Congolais sali eloko na ye pardon keba na bitumba olingaki mwasa batu eza place a régler ba quantité o defage lamba mutu o defage nyonga mutu pardon kuna eza masolo yakande sepelande melande binande soko binite obeti Balele na ngai les quatre soko binite ngana Balele obeti mais mutu oyoyo akoya na loyenge asala mobulu solution na ye eza ba mbongo moko na kosomba pe ba ketcha mystique pe ba blouson mystique mais ekoti na masolo soki pena ndeko na ngai na esprit ya bien ba fungolige yo ye kuna te po batebele na yo ki bango bazaka ndeni so sala eloko non ya ye obunda po soka bundi bitumbeye police ya lobi lokwa bitumbe zali pe bo feti pe sili wa bango bakemela champagne babul na bango na yebi yango bakemela ba champagne bani ba sepeli omoni to bebiselage masolo mais oza masolo ya mikolo balobi meme mbila yebi yango po police ya Stockholm abenga nga lobi kaskito beta masolo na même chaque samedi beta kango on comprend tangu mbila pesio déjà opportunité et puis nga moko mais faut tout nanga kombo mwana nanga nani po yeba siko pouvoir na nango mikolo yo journaliste kaskito komi papa comme to yebite kaskito comme mwana nani mwana na ngai babengaka ye bongo Michael yokaka kombo Michael Reinfeld bato bayibi ba Reinfeld na mboko yo kota na Google tuna Reinfeld ya nani ba mutu basimbi pouvoir mboko yango nazo tsana se nazo kebisa batu tu soko ye na mobulu soko ye na mobulu ba Reinfeld tuna ga Reinfeld na Suède baza banani quoi donc na lingi mobulu tenga naza muta batu tu na pesi batu tu mbote ba mama ba chéri ba joya bien ba masa na ngai mais et puis ba masa ya mboko ba masa mbulo yo pena webike baza gentité ba masa mbulo yo bolimbisa ngai gentika ya mbebo quoi soutenir yo te toni ba masa belé gentillesse ya mbebo donc na rolobela ngwa wa te mais boyebi quoi donc DJ Balele yende DJ Balele message à Souka na interview na biso to sali et puis pour na journal 4 et puis on peut s'emboter na ba famille et ça la peu moins bien quoi te message à Souka zaka que les cartes comme tazanga na été donc mingi on le besoin na hote ma solo yango e bandi donc ma solo yango e bandi mutazanga te les 4 ke yinda mabe avec yemo manager manager on a bien manager producteur mutasala na ke petit na yaza la master mais vient na ndenge na ndenga kuzu mais master pe na ndenga masolo wa donc mingi on le besoin te pona vendre mo bambote kaka na pesi na master na Fabrice Ndala mon ami de tous les temps de tous les jours ya yebi quoi Fabrice Ndala na mère Osna et bino basala mais wana parfum palanga papa na Delphina na mère Sylvia ya bino bambote wana na bosante petit na mo ya palin petit pene lenge leye Félix Adiake se yebi quoi le là fort ba gros bisous bino to bobo linganga te ba mboti na bino ga ngana donc merci pona ba waye ba ngate so bolimo mona mo face ndenge zalaka face yango wa na nga boga te na nga kito te mais na ndenge na kaka ba merci bele donc asu OK merci bino mo bolandi ndenge ba peseli DJ Balele mukonza skana vi mais tokosola pe le 4 boye mo ndenge ko le 4 to beng sibino boye bele na journée na ba fito bien ba jeune ba babi musique ko sala kitoko gogo ko bina donc mais kaskito abika eloko moko aboyi mobulu ezala te ba congolais tande bango moko tele so ba fete na ba 3 heures pona nini
Muninga penda bengi si bino penda neloka baby si bambongo na ye a louer penda place et puis mindele bazana mundele azosara mundele muta awana koteka masanga mundele muta koteka bilia mais boye wana meli na suko binsi mobulu to changer comportement ko to changer comportement to bino système kitambala mama mwilu mitema na mine feza la pembe obimi na ndako na kimia oye obini omeli so mone ko mobeta pour kwitse paye banana ngose bandi ko zwayo moni ke bando zwayo oki ofandi to obengi taxi ozongi oke parler na kimia otiki pe ba masa mso batika ko continuer poso bimisi désordre mbila tanga ko yawana donc baye bakati ni nomona pe eloko anga esala malisu te tozala na bolingo bomoko ya mboka donc to ya un esprit ya bien to sali journée na biso wana le kate le ka bien ba chéra bien boya no ka ki président ka se to ba chéri ba ko to fele parce que to ba ko to fele de telle heure à telle heure pour aussi ça moi li banga na mère mère opena mère asale belé pour na petit na donc mère na Yvette balele bambote belé wa yo ebi mwana na so bundaka yetaki mobile c'est ça bambote belé wa président Kaskito na ka ko lobeki baso nde ba basi ba ko to fele de telle heure à telle heure. Le monsieur le journaliste question na on les liango parce que ça question moko ezongelinga trop na zongo na ba Facebook. Donc basi ba kota ofele à partir ya 21h ti 23h 2 heures du temps. Basi tu omoni siko tina kota basi ofele zapelo kwa sika na Scandinavie. Pour Scandinavie za raso mutasali feti mutu tout fo futa bakiparatego mwasi o mobali rien. Maintenant, il y a une idéologie fungola G et ça que moi si à côté fele avant 23h. Pourtant on va 23h coquille et puis et là au lobby non mutagoya pe asali mobulu po batebe ba raisonnera bongo ko asali mobulu ba kati fetité. Soko sali mobulu mbila civil ana kati sale. Donc bazuyo oge vanda biso continue ko fêter ti 3h. Pour jamais oya baby sabara mundele bakati feti po yo jomo oleki loi na makaso yo bundi rien na longo na linette rien yaya et puis ba fi obielo na kamwe na Scandinavie ba fi babunda te na ba feti poane ba mela te ubende ba mela me obiga mama bunda moni et puis batu babunda na ba feti zaka bilongo to yebi eza mabe eza pena mabe conseil nazo pesa bino po omoni nga Kaskito depuis na yamboko no na bunda te. Soko zo bunda trop na ba feti ozwa pe ba momisu te basi ba ndotonga yo ba ndokima yo yango wana na do pesa message misu na ngai botala ngo bien le bogard de Scandinavie on comprend message nazo pesa ke bana ko bunda na ba feti ko bebisa CV oge luka bulobo mundela talabi me yo bunda ina feti po mikolo na avocat soko kokansate ko yo bundika oke paloko elala te ke ba osamba fo okende pena na tribunal o lati costume ngape na lati costume mikolo idéologie mikolo eza fo memaka batu na tribunal bosamba pona nini oyaki ko bebisa fete muninga mundela yebi ke fete ko sala ma police ya yebi eza mamute ko beti mutokeka na paleno matibi solali non fosamba kwa do eza idéologie sika nakoloba mingi te yango wana na bengi ye moko balobi star na minute oyo staff de star omoni nga so na bwaki mutu donc ezaka na pouvoir pour pouvoir eza na makila kwa Gino donc balobi Gino aza très mystique donc aya apese la pona masolo les 4 po eza mystique masolo ba star wana c'est du lourd. Ils ont fait quoi? Donc, yé moko Gino, donc na pointe. Oh, Gino, en tout cas. Moutazo fula bata bengi comme on a belé le donc fula mi non déjà. Yosko star isu yandeni. Po yé moko za star. Yosko star ne amakamuni musique. Yo posa DJ. To yosanan. Te naza Gino, grand artiste quoi donc na yemba kana chanteur. Donc na sepelika ba mikolo ba biso ozotambo ane balé mingi fotala likolo poso mpepeye mutabwa tuyeba ndenge rodinda na biso mingi miso za likolo kwa bino mo boyoki o star penda doka yeli biso na masesa ko sakana te mais aux artistes ngo beta musique nini beta musique moderne auto benga musique mokili to beta musique ya nzambe
tete yo msumba nanga le boso kuta nanga quoi mais ya yebi to parle là vraiment mais mi to kuta na masolo ya mona mai nde to lobela quoi taraka ezaba masolo nde ya mona mai quoi mona mai masolo oya le 4 octobre kas olongo lobela nini obengsa nani ozana bato na ozobengsa spécial to olingo pesaka message moko spécial pona bato baya pona journée le 4 octobre. Bon, olongo na kolobaka ke ba petit à bien baso bazara ya kitoko basokolaka 3 fois 4 fois nde toyoka ki tolotaki bandotongo na kini quoi mais tokomi tozana bango oeza mikili ba petit baza donc bango nde fo baya et ça va bien quoi donc jour en haut to sing tout le monde ya oleki na salon ba petite Irène ba palo le kitoko ye omona ni koto po masolo eza koto quoi d'après masolo yango vraiment donc masolo yango quoi autre rôle quoi pour événement za moko ya mona mai donc na sepeli poème sur to solo après mais na minute tozo pesa mona mai tozo féliciter le quoi sali quoi et ça bien pour na biso ba jeune aninga mabete o ki voyou o nini ttt so za ninga no ki voyou eza ma musique eza ma mona mai ya sali quoi bien parce que tout soutenir donc et ça la biso bien pour biso ta ba jeune quoi donc ba les cas qui sont ba baby ça qui biso dans un système o bitumba ote bonga ma za mitso saf de star na pesika aga isiko zali maniate isiko zali wana sans oublier monzali tala yo masolon des okende mi ngolobeza te donc dalizo bambote no yango wana makambo ezo ya ba shosho to koloba mingi te quoi. C'est ça, bien mo boyoki ba jeune asika ba na skanavi ba lima mobulu te bitumba te eloko te donc ce muninga sali eloko na il faut soutenir ye massa na bino kaskito ye ya sali plan na ye yo peso olingo pesa message na yo olingo soutenir les 4 nano ekokite ba jour ezali benga biso to ya kaskito pa ko sepela yo peso osala makamno bien ya danger contacter it muninga so afunga mu déjà ibi ba porte ninga kokota koleka ko dusola pona ofungola ba massager contacter muninga bosola bochaka ki jalousie za la kate ya sali boy o to ko bundisa to ko sala boy donc ya ngwana kwa bino tuboya to ku dans les 4 to bengsim no boye belé ba jeune fille boyoki ba fille tout ba bengsim de 21h à 23h beaucoup ta bino fele et puis boke na salon ya Irène kuna yende penda ba biye muta simbi masola suki mikolo na kata Stockholm quoi kalate pas comme international donc ye muta simbi masolo bokene kuna ba sali na ba suki bien wana penda po ba tonto ba kweya jour ngo penda donc ba kweya mayanga to beng simno de 21h à 23h bozawana boye belé mais fête ezali de 21h à 3h mais ba chéri bokota de 21h à 23h au fele. Donc même masolo za ti 3h to ko bina ba DJ balele bazana to bengsi ba DJ tout oyo ebike o peut-être ozo contact na kaskito te yango wana yaka ba 5 minutes ba bombeli no ko beta so bo binsi bo deuxième compétition pe ezali wande so ko za na sentir pena gazana makila wana omoni makila ya artiste fozara na ona nzoto o comprendre ngam azaigu tuna planter ya aya koloba quoi tango alekika na moni na musika na saliera aboy ye moko ye a peseli on comprend donc y on a sepeli pena mon frère courage à trop na courage na bolingo la kisi balobi bolingo nzambe yango yo tango utasale loko oya encourager aye ko loba wate o soki te aye pour encourager ndeko na ye congolais donc alekaki azaye kuna programme te ayawa mais tango aleki amoni ngabite kaskito mutunanga fona ya kolobela quoi donc merci pena na ndenge o participer pour balobi staff de star ozanga te après les 4 na yoki bien te obin ba journaliste ba bogar boeto na posa ba mboko ko na Wazalaka donc polémique te quoi donc kimia za nango biso tena so ka système kimia do bolingo ezala entre biso ba jeune to na tong na base balobi do saka nde bato bande ba juger quoi na mi juger te na mi lobela te na kosa te loko na za nango te na lekaka o na sali boy tama bo luka to bona biso ko loba mais to na so ka système kitamba mama mwilu
donc vérité ka soko za na ngote kolobaka te tiko kosa bato ko yozo kosa bato telemi soki wapi ozo fente bato soko sali nini na boye nanga koloba na bombi pona lingi kimia ba masa boya bo soutenir muninga na bino ye yo jeune biso be toza ba jeune to tombola ka Scandinavie to mama likolo quoi donc les 4 biso nyo to kutana wana donc to sepelisa ba masa ba momi ba na ba tutu to biteka ba jeune ba mama pe ba koya ba do po boko bina ba DJ balela ba beta ka tout akobeta tout ba Marie Loïs apesa ko ye okozwango donc boya boko bina na ninga osakana te bon émission na mseko moko na suka président Kaskito moi message à suka po to sisa nyonso lilote po mikolezana no utokuta nso to kolobela so pona journal omoni donc fait nanga digital momo nazaku na besoin ya ko inviter yo te oza déjà invité avant na lobango quoi donc mutu nyonso tout ya Stockholm ba jeune fille tout ya bien ba beau garçon olataka bien oza na besoin au soutenir action ya congolais donc naza besoin ko inviter mutu te pardon s'il vous plaît polémique ezate pour na minute ngana producteur na ko tsaka ba polémique te mais tina ya show wana eza parce que nazo mériter magam nazo sala quoi on comprend donc yango wana les 4 na bengisi batutu bozala wana o abengisa ngate te oza TV ba kotanga 1 million ya ba kombo te ba kombo musuzu eza wa mais donc tant on landi des émissions faut ya ba petit nanga tu ya poids ba petit poids mikolo to changer idéologie ba petit à quartier ba petit à quartier donc bozanga te ya mindele o ba petit à quartier la kisini omoni nazo yaka na ba idéologie sika ba petit à quartier za ba petit mora kanvu ba petit à kanvu le sonne to ebike kanvu za mutuka yo comme susu batu kanvu le susu kanvu le sonne bon boyoka ba petit à quartier les 4 to continuer mission na biso et continuer donc président digital Momo Mutasi Masolo donc Masolo yanga bokine Kaskito apeseli ba jeune ba mama ba tout to kuta le 4 octobre na club biso na biso ba jeune fi boko to fele ba kozalana de 21h à 23h boko tamino ofele bo foot l'autre côté donc boya ebele donc biso do système international to tiki l'impératrice na Belgique na kangi masolo na France et puis na ebisa binoko nzambe na ngai digital makambo yo luki bo moko mboka na mito na kata Washington yo landa lisoni ngo landa ko kozwa mutu na zamba so ya wapi obiki na ngana tinda bino banyoka baso bino me bobiki te bino bolanda kaka bosala pe ya bino bosala pe ya bino ka so biso to ko omona ka lobi bino be boyo ko telema so biso to ke kuno mona pe bino to boni boy bosala pe na babu ne Kaskito so fungola je ye wana na système ba petit à quartier système à kanvu ngako na kamwe mutu koneza kanvu mais ya lobi kanvu to c'est la kaka to pesi mbote na batu tout to pesi mbote le bourgeois le prince Monzali mutasuksi makamba forme moni batu so balata lisusu bazolata lisusu te balata lisusu te nzambe bansu ba l'équipe la mam so balati nzambe to tika kaka to tika po masolo wana déjà esilia comme ne pe bourgeois asomba ki tableau ya 600 € yo yaka olongo lango totala ti lelo to pesa déjà non so na ti lo to mona mutu te donc bon la bino le lokote to pesa ba to tumbo to balanda biso site na bino ngo bomoko ya mboka ya système international kande to yebisa bino to tiki ba famille PDG digital Momo to pesa mbote grand photographe na biso mpia momo to pesa no mbote na fanti mera palais joli samba ba petit ba nini donc exaucé vidège na jedamba la donc bino to kitoko to fanti ba tutu ba ser na biso mifi ser na moko na bosani ko bwa ka ser mado na mobile na Jean-Marie ba mbote na musika ya ngwana donc petit na saka musala bo soutenir kaka journaliste na bino yango te ka poto to mola Scandinavie lala ki trop bato bakoma ka mona ka chaque samedi na kena obela ko sa moi likam na ke bo Scandinavie yango etelemi to loka ba soutien bo sela biso ba staff ba nini ke le pena na staff na ngapena bana Roosevelt bo sela ngapenda staff bana koto bo sela ngape staff bana Paris po biso dans système international to pese bato nyonso mbote donc to kutane mbala sima bo ebika événement za le 4 octobre to
kutana ana ba chéri 21h à 23h beaucoup to fele après wana iko makambo ya lochocho donc to suki wana to pesi batu mbote to pesi batu nyoso ka to pesi Medina kuna na Belgique mbote belé to pesi bata France pe mbote to pesi bata kin mbuchu de la presse ya yangwana yuti na ipu Léon en direct à 8000 kilo biso ko to ya 10000 donc biso to ali kolo donc to pesi mbote na musika bo sala ka musala kitoko. Un jour quand tout le monde a développé ma solo, tout ce qui en a, venanga digital, boakanga na lola di, na kei. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Kolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. So lingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com. Esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo bo talaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. Yoka ko meka kaka to koyeloka kitambala na yeli no sistema kitambala mama mwingi yoka ko meka kaka to koyeloka kitambala na yeli no sistema kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi kitambala mama mwingi digitalo ba mama ale bomoko yamboke betango ngangiri ba peti wolo wana nzela bomoko yamboke fiakola fiku fion site yango bana mboka bino tu boyaka na site za bebo moko www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www.